peut-être ça là choix wana ya lobela peut-être espio azape collègue na yo et on dirait mais là on peut moi ba nuit moi ba problème c'est pas ba musu ça ba contre me ma ngai na yaka koloba vérité oui na ninga lokuta te c'est comme si on dirait vérité pas na biso ba congolais eza lokwa ko finga batu ngai tona komi ko tcha biloko ya mams na chaîne nanga et lukilanga ba problème bata théâtre ba inanga bata théâtre ba pourquoi na changer téléphone so na ina téléphone na zaki na on attend wana na ngana bomba ba voice wana ata na olexa on na télé te mais oyoki soka yoka pe mingonga batu wana pe oyebi bango mususu kuta loba na ngai yo kanti ndeko mo lobela sila bongo sila obenga una film mindeko nanga musala théâtre nga na lobi nga na olobela sila pote abenga nga tanga na film te babiloko ne kuna chaka ngo ezaki à l'époque azaki na Suisse na soutenaka sila voilà na soutenaka ye parce que ndeko na nga aza ennemi na nga te merci c'est ma sœur nga na ko wina bandeko na nga théâtre te mais au moins bandeko na nga théâtre ba yinanga tango na ko molobela mams tango na ko mo soutenir ye musuko akangisanga ennemi to bando so na biso bien na matanga Janit na Checheri na mo penda kara na mituni na sali nini po esprit penza wana ezalaki te ke ide ke akokanyana kana pona yango kara ko musuko datinela nga message voice ko tinela nga subalie na ote je n'en ai pas besoin Barézi, oyebi monde théâtre oyo ezana ki motema mabe moko na ebité mais to changer to zongisa yesu na mitema nga ndeko na bino boyina nga po anini silango asala bango nini na mitunaka po na ko mona changement total po ezaki nango bongo te mais to na ko motse biloko mamse mamongo bando yinanga yo kasi non to soutenir muninga osa musala kitoko soko kutena mutu alobi na okenda na mina na solisaka ete Barézi landela ngo bien moi ke yende mutu aza problème nanga yo na belle vie bosoa bien pourquoi pas tout sera très bien bona ba film match autre point te wana faut tourner kasinga na yeba to ka il paraît bosala bombana na il paraît ti nga na sala bombana na belle vie on dirait ngai Amélia il paraît na yebi lisolo beta te na bututu na moyi yo bozo kama sabela ngai ki bombana nini no bozo rappelle ba mbanda imaginaire yo mokolo nzoto yebite ke mutu mwaza mbanda na mobali nini na yebi na ngali solo ngudu te dona kamo Barézi nga mafinga nga TV babenga nga Vienne na Amélia mais na Amélia yo banga pena makambo parce que to il paraît ti ba benga o côté pa collègue moko pa théâtre agangela yo na kombo na ye kotanga kombo na ngate ofanda pena timide ko loba te obanga ka pona respect ya yaya to ipete bato musupe balinga moki yaya te na kile kité na télévision to ipete banga ka que collègue ou comment eza makambo susu moni pena muto yo anga lukilo problème il faut éviter ango makambo lobi wana bon c'est vrai ndeko abengaki alobaki akokaki koloba so inaki oyeba ba théâtre ni bazarati film ya théâtre oyo yebi ya moto et bon matin laisse tomber ya obomati minya sko na mayele nanga na sagesse nanga o nzamba pesanga na boyaki ko pesa ngo kaka nde espace pour ndeko alobaki chango na réseaux sociaux il n'est pas dit que ceux qui n'alinga ba problème te ndo ayuma non naza yuma te so pe na bitumba to bunda na koso na pe oyeboloba bona baba na oloba te c'est po eza bato ebele na yebi makambo baloba Amélia za yuma voilà baloba traitanga ba monionso oui chance comme Amélia za yuma Amélia na kuta lobaka na ete Amélia na kutu yi na seka ngai bon bayebi na bango pe Amélia yango te mais soko oye pende na senti pende ke oye po eloko ekwa na seti toke non ka bon mais naza yuma te à l'époque makambo te bimaki yango ezangisaki nga film pas mamsi
Ok. La film à la justice de Dieu. C'est film il y a des bosso. On a joué na SB. Na ke masomi ba emisato. À partir de là on a comprendre que si la bisalo alinga ba problème ti. Ok. Pour ezalaki makambo ezalaki soki ezalaki na kende ko jouer na SB banga baloba omoni donc yene mutatini na rabat ba finga rabatu. Comment likambo esalami boye ya benga ke ko jouer na SB. Si la zaye mukola comprenant que eloko wana habité amila zela on peut pas ça nini elika. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams. Mama, yasikeye. Désormais, na Kinshasa, restauré za moko. Boss Blaise et Silou, na madame la Sédoise, basalé bino, mo bangé na restaurant, basalé ba Congolais ya diaspora, ba Congolais ya RDC, Kinshasa. Vous en avez besoin au lieu à 100% bio, cuisine congolaise, Kobunga te, Kotatabana te, adresse c'est moko. Restaurant La Sédoise. La Sédoise, vous autres, eza wapi, tonton, eza wapi. Pour la roulia bio, nazala besoin d'aller ngando, nazala besoin d'aller pondu, nazala besoin d'aller madesu, nazala besoin d'aller nyamazamba, ozala besoin d'aller mosaka, ozala besoin d'aller ndunda, ozala besoin de melelo kwa malili, ozala besoin beta billard, ozala besoin otala match, etika ya calme ya kitoko. La Sédoise ezawana na limité 7e rue résidentielle. Yoka adresse yomuto ngobunga. Limité 7e rue résidentielle. Au Tunikara avenue Vénus numéro 30 au Romona La Sédoise et Zawana. Planios aux avons besoin au Kolia. Et puis sauce bolognaise pesadi. Yemoko Mama Wabi La Sédoise la patronne Yemoko Namakusa. Venez manger bio, venez manger bio. Olingi oya kolia bio oza libanda mboka. Oye pendant ma séjour na yo ko hésiter yaka na restaurant La Sédoise. Bozomo na ngamo nde nazolia awa na bisabino neti musapie katana suka na ndunda ya mabaku ndunda bachangu ba. Donc je répète l'adresse limité 7e rue résidentielle. Référence à Kin Marché. Avenue Ezaka Kin Marché Vénus. Dans ce comme quand limité 7e rue résidentielle au Tunta avenue Vénus numéro 30 au monde à restaurant La Sédoise. Au Kobeta Billard, au Gomelelo Kamalili, ambiance ya gogo, au lié bio, au melipe bio, au silicipe bio, place pe à repos, ezali, ba salon veille pinabiso ezali, au lié au paiement, au met la moi whisky, au met la moi champagne, au met la chicha. Donc, au cause à la laisse, venez nombreux, mangez bio, 100% cuisine congolaise, mangez bio chez La Sédoise. Bisous, ngala ke kolia, na tonda penda na vimsa libumu. Boya ebele kolia, kotonda, 100% bio. Atelima, awa ntamina na ebi tisiko, shuba kolonzo mbongo ekomi bwendeni. Awa ka place. Makemba ba yibinga mbongo. Nada. Qu'est-ce qui se passe? Nada, makamambongo salango awa. Namona keza aka lobi na yo twino sa nini? O eza chance à transfert. Ndina piembo onyeso de. Nada agence ya transfert na nzela. Abaki équipe adresse te, c'est là on kamba mbongo yeboko. Ce n'est pas possible. Nada. Moni na fimbo. Na biso awa. Zera, minute. O piso tsumu na bataja sa telefone. Bisomba efuka bisomba na nzela. Kama yeye tumelenga mbongo ya mwasi. Yeye na mandeto leo kwa barabara. Bana okatanga, pe bipai na bipai. Yasika eye. Lelo neke tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT et comme na adresse ya sur
sur Chef Katanga numéro 5 entre N'Djamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Au moins makamba batanzela, botuki la batanzela, mais makamba transfert à mbongo. Totuki lango FBT. Misalane Kazinjo. Soko che. Bazui. Soki pa kuna ba che. Tozui. Baso akaka. On sait jamais. Yamami. Tokiei. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectueuses. Aux la poto, dans la perruque à Kitoko, na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Trocha numéro ni on a na scène na olo babonde de olo ça ma perruque on a bomona ba sorte nyo sur ma perruque à Kitoko ba coupe ya milai Vanessa Airwig aza wana na prix moko abordable roso ma perruque na yo rocha robima chic robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi, Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, Bazutunanga, au sol à Kanim, pour atteindre à la uniforme. Donc, n'a pas like Sabino, Oyo, et ma futa, ou n'a mukona sailaka, et telisaka, et ça pour un teint clair, bagam, différents, et ça caramel, métis, chocolat, pour un maintenir caca, ba crème yama beaucoup ezali, ba crème yaba lèvres rose ezali, donc, n'hésitez pas à contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Voilà, messieurs et dames, bienvenue à tous et à toutes. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle je peux suivre cette émission. Présentée par votre humble serviteur, messieurs les journalistes Barési Baza. C'est toujours une immense joie de savoir que vous êtes nombreux dans vos postes téléviseurs. Merci à Martinez de celle qui est derrière la caméra à la pose de vue. On va dire un grand merci à tous mes partenaires officiels. Merci à maman Nathalie Fekipo. Il y a papa Paul Fekipo FBT Misala. Et pour pas dire un grand merci également à celui que j'appelle Jules Molampotu et Gueto Kamazi depuis Montréal. Merci également à Yannick Chamba-Gotson, Bossamboka, deux comme toi n'existe pas. Shekina Vumbi Kitoko Peta Kitoko Dollar, Gaël Fundomena, un gros bisou à toi. Je t'aime énormément et pour pas dire aussi clin d'œil comme ça. Coucou également à toutes les personnes qui m'aiment et merci à mon vieux Willy Moucheni Lini, qui est le véritable code mondial. Il y a Willy Claude Jaman à Londres, mon papa, et Malik Arafat, un clin d'œil spécial à toi. Alors, vous savez tous, Vérité Plus, nous avons l'habitude de invité de marque. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de la voir sur ces beaux plateaux. Ça fait un bon moment, tout tourner avec moi, Kala, avec ses mamans chérie Nana Amelia. Parce que à rappeler ça qui toko bino bato botake na TV de bomona qui toko wana mais biso to mona kaibo en live. Je vous confirme que à rappeler ça qui toko à le roi bébé mon roi petite fille de 12 ans. Martina, si tu es d'accord avec moi pour mon abisso. Maman chérie, bonjour et bienvenue. Bonjour Barési, merci beaucoup. Voilà, toujours belle, Zela Minou. Merci beaucoup. Minou Pembe. Ah. Nintamba kilanga. Somo. Mais nga bizarrement ce qu'on a rose naturel. Dans toute vidéo moi on a nana meli ya télévision. Vous avez na basu qui non naturel bo ça pour tabakanga. Ya polele. Ah OK. Nga so na rose bon. Bon, ils en ont tenté. Na moi libandi moi mutu za na moi. Ouais, ka sumde ka ta ko ba mongo. Kasi ba ikai te ma linga na okanga be kai trop. OK. Ndesala ki katanga soki. Ah d'accord. Yo des choses à colonie. Nga za mutabandundu moyandi 100%. 100%. Geza ba kutuba. Malheureusement na okango te. Mais on aura mboka. En fait na lobara muki na yoka kapé ndeti ba mo bloka miki ba savon na monora mboka msuza saboine. Na yebi mais koloba ngo penza boye. Mais faut yeba non mbote. En fait ba bloka miki ba mbote wana na yebi na ngango ba nankienda te nge ubwange lakisi oza bien
Bayanzi bazebe botalanga bayebi. Tu as vu ce que c'est à jeune. OK. Il y a mikolo eza ngana lo bona sens na tonalité na nga. OK. Na ndenge nga na yebeli. Boni, nge obwanga. Parce que so mtazongi si est naza bien. Nge obwanga ekimi. Mais yo so ba bi mutana mutazonga na province de yo kota te. Non, kokate po na yebite. Ah, c'est bon. Mais or koko na biso, on a zana pas na biso. OK. Koko na biso bandolo bala biso kana munora mboka. Na munora mboka, mais ce que papa biso ka tellement na ndeko tanga l'école est bien. On raté, il faut le bilan mon ka français, mais koko na sono baté, il faut le bakape munora mboka. C'est important. Bon, désolé à kufa na épée avant. Mais vite fait kaka ndeka olobi pena tout na peka question mais bato be ba banga ba sa bayadi ba bino kula ba na kintu dire vrai. Bon, et ça effectivement au cause on a raison. Ouais. Parce que ça coutume. Mais ngande na papa na biso lo barango que biso sont des exemples mutaya balanga kintu azati. OK. Pour ça quoi koko langati akufa kala. Mais temeza ka symbole moi mbongo moi mukie kaka ba koko balé. Mais oh écoute la sorcellerie wana des armabé. C'est ça. Et puis voilà. Mais papa me soit linga vena marambo wana te linga honte. Vraiment. Voilà, elle est là, c'est une actrice comédienne bourre de talent, en tout cas leader ya groupe naé. Groupe ezalaka mère. Groupe ezali Rayobot de Nana Mela ezali. Et où Meli hein? C'est déjà 16 ans. Et où Meli moi était na persévérer. Mais c'est pas facile. C'est ça. C'est pas facile. C'est ça. 16 ans, maman présidente leader. Au gérer ba mito ba te belé. Ba résine. Oui, bien na nzambe, pesanga toujours sagesse, na intelligence parce que ko diriger batu na kati ya groupe mutu na mutu, azoya na éducation na ye na ndenge na ye. Alors toi tu es là pour ko gérer bango alors yo moko okokati. Donc faut associer nzambe na makambo wana pour eza charge. Eza la charge au moins baleki na moko e mo pozo kokate mais batu mususu o ba ye na kati ya groupe na yo. Mutu na mutoya na ndenge na e ben poli bazali, bandoki bazali. Donc batu bazali na ba catégorie. Tiko batu bongo yo na éducation harmonieuse. So blora bongo na mele esko gérer yango. Laisse tomber. Vraiment. Donc, en tout cas, c'est photo pour ça. Félicitations du jour au lendemain. Parce que c'est pas facile, ouais. Et surtout dans moi aussi. Ah, papa Tika. Donc, quand on a fait une tentation belé, il faut avoir un esprit. Il faut se présenter. Ah, bon. Et ça passe. Il y a combien d'années de carrière? Bon, en fait, j'ai fait théâtre en 2001. Ok. Dans le groupe évangéliste. Ouais. Maintenant, nous sommes en 2024. Dans la salle, 23 ans de carrière. Ça va. Vous appelez ça Yaya? Yaya. Oui, il y a et belé. Mais on dirait dans l'évangéliste, aujourd'hui, pendant moi, va compter par rapport à Pléa de pas Papa Masebe. En fait, évangéliste, malgré Ebimi Sangate, mais il a qui sang au moins Moussala. Parce qu'à partir de Kounandi na théâtre faut na ba norme moko boindi to zala kana papa maindu que ce nom repose en paix ni to l'accent musala wana ki a ba sala bo na umela ki pe na sala ba nevon l'évangéliste mais na tourna rati waouh si to zaki na pepe mon boto ya kama ba te belé na évangéliste wana mais ba linga nga pe tellement mingi na zo chance ya retourner filmer moko la groupe évangéliste. À l'époque, ils avaient dit, oh, bah, tourner film à poto. On a fait film à poto, les autres mais à l'époque, ils avaient dit, tourner film à poto. On a fait la tourna, film à l'Iboussou, il y a Vinanga. On a tourné à poto, ils avaient dit, un groupe évangéliste. Ah, d'accord. Ils avaient évangéliste. Et après, bon, ils avaient dit, il n'y a pas présent dans un bout de ma sebe, tonton Lolo, que j'aime beaucoup. Mon papa chéri, ayambanga ti lelo nazalaka toujours na mutema malgré na sala groupe. Alinga ngaka ba conseil. Au moins il peut surtout que ça la groupe et loko na yo faut d'abord ko senga permission. Nous avons bénédiction. Bénédiction wana. Tant na ngana sala groupe nga permettanga non sala atuna kuto est-ce que okokanga papa na okoka. Après donc na longwe évangéliste na pas ma CB na leki na juste formation pas bobo manoka. On a une place na kolisa ki lisusu mayele on a théâtre musuto on a théâtre moi ki budiki mais au moins kuna nazoki penda
dans la réalité ya théâtre ce qui babi lela tout le monde na théâtre lela mais même mis sur zati mais au moins qu'on a lela tu fais la réalité ozo lela pendo kotisi batu na ben penza des fois ozo lela mouton ta la op à leli des places dans une formation qu'on apprenne que ça groupe là. Ok. Ah oui, surtout je vois qu'il y a une déception ma casse, il n'y a pas beaucoup de raisons pour laquelle il y a un groupe now. Bamela au groupe. Non, ça c'est le passé, non. Leader azalaka moko. Et sa vision na yé na accompagner qui la vision na yé, mais leader azalaka moko. Leader azalaka. Yo accompagner comme actrice to, vous avez na moi. Na accompagner comme actrice, pas sans actrice. Actrice simple. Mais au moins tant le groupe est botami, j'étais là. Pour bisom to boti. Il y a na sponsor, il y a marame belé. Tu évolues pardon. Marame les a déjà les passé tous on va les passer té. Bon maintenant à la catastrophe vient dans la pêche on monte place en ta vie vraiment. Donc vite fait caca. Et robot et salami les loyo et plus nana melia na pléiade batwando quand ça le roi yona duchi bo ramos na mbali ya solo motema mama soleil wanga na pesi mbote. Bon au moins nga pensa na la pléiade n'est pas présent la biso motema sebe. Na banda ko jouer mingi moi ça duchi kapanga moi aussi j'étais salue. Alors jouer mingi batu soki mutu azo jouer trop mingi na mutu wana bakansaka boza mo surtout dio cohésion na bino pe bandozwa makasi pona yeba jeune na yepa yeba jeune nga et surtout yepe sous sa baxela sous maye na ba répétition parce que bande ko pe sa répétition pa mutu masebi deux qui soit qui a pesi boye nga pe na zong célébro de j'ai kende bien ta la couleur na ye o chena couleur na nga epesa na biso donc batu bakanisa la ba on ka mabe mena lo ba elo muko balo mabe pona yo mais bakuto na ngote donc nazala jamais moi ça douche kapanga jamais et ya pété c'est mon collègue non pourquoi toi auras déjà famille papa donc toi des famille bolingo ezala raté pour te changer bilamba biso na biso sika moko ah tu n'as pas de sexe tu changer biso ba bilamba parce que ibsanga na ozana idée à passer non nga bloko na zana na ngote mais odinga bolingo na boye bolingo parce que elle est très douce. Alors moi si parce que ça soit qui bon moi si mon recat na ça va sou bien. Ba régime. Bolingo c'est le mot naturel. To boye bolingo atenga linga bolingo makasi oui effectivement. Il binga très bien. Linga bolingo. C'est papa c'est pelaka. Ba régime na linga bolingo kaka. Allez, regardez Bolingo. Et par après, est-ce qu'on a une professionnelle parce que au na kalo e baraté que oh ba bika film ma poto mais est-ce qu'on a une professionnelle nana mela koye ba yango to banda ngo sko banda ngo pa ma sebe to e pa ya bobo. Te na banda nzonzinge pa ya en fait montame manga na nzonzinge mingi za ya lule ya lule les nga zaka reconnaissante ngai na ka ingratité ya lule montame manga nzonzinge on a joué mingi pa ya ya Jules Bavon moi. OK. Yende pendant la manière que jouer mingi kuna. Après na ko ça la producteur peut différent. Ah film moi c'est important comme on zonzi des places là vraiment na comme que jouer mingi na Jani que son âme repose en paix parce que surtout jouer na muntu oyo ayebani yo pe piston oui. Donc fait on jouer na yepe azumi manga pe bon depuis na kenda na nga wawa ndepe bimisa opé directement surtout ce que film o ebimisanga eza techno malewa OK ya Jules Bavon kaka film on a penza ya ngonde presque bat baibeke nana mais il existaka on a na santé haute on a mukie les films to joint on a apo ferenza za papa na biso oncle na biso sai donc les films moko ezaka moni ba souvenir ya nini ya malamu o ezaka film na techno malewa pena zone on peut cacher à kitoko OK techno malio wana ozaka danseuse tout ça ba danseuse vous avez bana apo akufi atiki biso pa noko na biso sai ya sali sous orchestre allez biso bana na to comme biso ba danseuse. OK c'était ça. Ah d'accord. Voilà, c'est la belle époque et par après ce que aussi peut là on remonte les calés après na comme pas ma CB8 non pas ça na banzonzi non ça banzonzi en tout cas nzonzi vraiment pas na ngeza qui porte ça vraiment polele romo kuta na pena batu batu on suppose c'est pas mal na bagé acteur na ba bazo ya mopé bien en fait nga partout na 12 non OK ba rési qu'on se le dise la vérité
Nga vraiment nzambe na pesa nzambe merci parce que nazara toujours la bienvenue parce que na tchaka makolo bat ba sepela nanga façon nanga kaka eza passe pour moi inanga do bat balinga nazali la bienvenue na nzonzi. OK. Modèle na osu se rappeler biso za sona na musala ngoti. Nga za na modèle te. OK. Nous allons battre au sepela na bango. Na la modèle te que modèle oyo ndefona ko sa théâtre pour na yina landi été. Nga na sepela ni na maman Marie-Hélène. Wa évangéliste. Marie-Hélène Lota. Maman Marie-Hélène Lota, maman de moi, mamie na pesi mbote. Ba émission nous sur la salaka. Na lobaka na sepela na yesu. Ko na sepela pourquoi? Accoutrement. OK. Nga pour moi ça passe au théâtre théâtre na sana tikanzo to libanda. To ba pesa ko ba rôle ngo te po ba beza salon rôle ndebo. Te na so pesa nga rôle na boye na ngai. Non, artiste aboya rôle. Te aboya n'est pas dit qu'ils sont artistes. Tu peux faire n'importe quoi, non. Non boya. Nga sala ba rôle presque mais il y a pour surtout moni ba ndumba hein au sala rôle ndumba. Pour na ba tu faut exposer nzoto. Faut tika motolu libanda, faut ba place moko za la sexy. Moi j'aime pas. D'abord nabi que papa nanga otalanga. Maman otana na famille, surtout du ko nango na zara na mwana. Pour la boti après na théâtre. OK. Na boti après na théâtre. Pourtant na tanga na kataki classe na diplôme d'état te na zemi. Na décevait papa abiso. Kwa linga na tanga. Et après temps na boti na zongi sous classe nde na zui diplôme d'état nanga après na ko kende théâtre. Parce que moi nanga vandi amuna mama lati mini jupe makoli banda tayo moko. Ndo tonto bomba pour na mobile. Quand ils ont exposé en mobile ba omona ngo. C'est pas bien. Nga vraiment ba rôle. C'est yo kona na ba to ba jouer ba rôle. Na kona na bango te. Non na kona na bango te. Ba rôle les afro la ta réalité. Selon moi. Bon so ba biso jouer ndo mo jouer ndo na ba. Non ba nduma pe classe bazala. Bo yebi ngo te. Ya ba jiba mlaibo. Bazali ko. Oh. Ndumba départ. Azali papa o mabe ndumba malata ka bomba kanzoto na nzoto neza pona mobali o okushe naye. Maza ndumba. Ngala yeba ndumba bomba bazali. Ah oui, na imika na moi tanti mo azata munene. Tanti non pas yaka okota na groupe na ngala l'époque. Parce que na yeba te kazaka ndumba. OK. Ba yebi singa nana mais la tanti mo asala tête pas na yo azaka chel. Oh, sur la telle accoutrement ou ya chel ngo na ndima te. Na vandi si na story na bisinga oui. Effectivement maman na télé mara balabala. Na pressé na CPN pour ani pour ala ta bien. N'est pas dit que son ndumba ka faut exposer nzoto. Non. Et ça bon, musu bazana bo marché ba lega wana. Na la ta na bango bien. Ba jiba milane boende. Te ngala ti jiba milane na pose. Ngabona lingi. Voilà, maintenant quel est le rôle aussi ma question tu te sens très à l'aise dans ta peau. Ngala joue un rôle presque. Na jouera lesbienne kitoko, na jouera maman kitoko, donc presque tout le rôle na jouera nanga bien. Et ça un rôle monté na pas ya nduma nda accoutrement ndo bebisa. C'est na roza na oje nanga nduma mais kotika nenzo to libanda nanga na moko. Moko fumé. Oui, je peux. Non ça là. O ça comportement banduma na mo sitoche. Mais accoutrement ndeka na boya. Ba mo ka maman a dépanne. Ya nduma mo so mo che talent. Kala ndumba kala, mama kala, na puta. Bah c'est que nous mais comment évoluer. Ça on sous les karaté. Échanger na mon papa. Les comment ko ndumba à domicile. Ça. Ba ba salo livraison. À domicile. Échanger na mon papa. Que nous mais ça na moto faut tika likolo libanda non. Bon mutu kana ndenge na ye amone na makambo nga fait nga na rôle bat bautalanga rôle ndumba pe na mena na osala muti. Natika nendo to libanda na osala te. Obona yo. Na lingite na boy. Voilà. Na ndimi te ko yela nga pe. O amela sala ko na nduma na ndimi petit. Voilà. Mais à un moment donné vague il y a YouTube ya ko ya makasi na melia on dirait parmi ba film belé à un moment donné bon rapper hein c'était dit à quoi? Bon, oui ba fana na baninga te problématique. Non ba rési o yebinga te. Moi nga problème te nga polémique te nga rancune te nga kotonga te mais toza batu. Nga vraiment ba bete ngai lokuta mabe qu'on se le dise la vérité na retard na ndimi. Na pas na retard ya makambo. Pourtant na un groupe na diriger groupe à l'époque basimi bazena ba groupe te. Toza ki raconter. Ya raconter. Mais au moins na tchaki mutu. Na zo évoluer pe bat ba no vanda ba ozela ba otela ba filmer na mais na osala.
mais tant vague ya YouTube ye olena kende nango pe kaka na kota yo fanda ye na fanda ki na ngai tant na fandi ko fanda pe eza kopola na umeli baninga ba évoluer nga na tikali mais na yebiki avec le temps na ko évoluer kaka pour na kufina mtena za envie muto asila keza muto akufi pour na c'est fini mais le quoi je suis en vie nzamba opesa nga pema na mayele ya musala pe na yebi yango na ko évoluer kaka et ça ko passe tout mon na retard on a par rapport à baninga chaque chose a son temps même tout temps les aita na ngati les aita baninga bakende na ko évoluer retard na vie ezala raté retard ezati c'est ça mais na musala ko à part maman Marielle nous avez pena ba mpaka ba kulutu mususu pe ba banda carrière avant yo on peut apprécier aussi pe na manière na bango ya osala ya musala bon bazana bango tous belé tout ça la théâtre nga à l'époque nous vendre na hôtel groupe Salongo OK na hôtel groupe Salongo non mona ba sœur na biso lipati ba maman bomengo baza belé non hôtel mais na ingi na poster osala eloko ngoti ezala kité pour ngai le kuta mabe nande ko raisonner un jour nazala star parce que star on a ko raisonner ezala la théâtre té OK nazala star moko na nzela mususu poko mona nga nana oyebi musicien mo beaucoup meni nana Mouskouri donc comme on a no linga plein nazala star ya bluma bongo mais et quoi arriver na ki star na nzela ya théâtre gloire à Dieu kaka mais bakulutu bazali basala musala mais mwenga na via na mama Marie-Hélène na via na ngai makasi et puis na yokota na groupe ya évangéliste parce que kuna pe susu kuna ba seront prière pardon kuna prière za blague te ba retraite ba okota mais na sepela na ki kala kelelo kala kelelo mais bon monde est évolué ma besoin changer surtout ma besoin changer t'as tout ça na ba CD tu comme na ba YouTube donc YouTube est na vitesse moko ya TGV au sakanate na meilleure année problématique de moi malamu papa tozokola ba problème on to lukela ngo poto sana ngonini siko na yina na vie nanga oyi place moko boye ba ayi epanza makita yi papa obi ko za la bienvenue na koka ngo ti je vous avez la bienvenue placement na ba ba ndo betal so na yo ngai ba boya o chope na ba film ba boya penza pona saki ni tanga nyongela o tsakansa o ko zambana na bluma bon bon muke ngai yebi na ngate yo yibo kumbila ngali sola bongo bite siko batu bakanisela ka mutu likambo emsu mutu asana ye bongo te nga so za prom na nga yaka lukanga sola na nga Amelia na yo ki boy soki za bongo na balo te limbisa pena kana défaut nani nga mibala batu te nga okolinga nga soki na découvrir kaka ki ozaka mobali ya collègue moko tu ende komoko na tiki nazara bon nani nga wani ezaki yuma te obangaka te j'aime pas de problème on va affronter pe te naza mwana nzambe te nzambe alingi bon moko alingi bolingo alingi ba séparation te alingi ba haine te parce que biloko wana eza ba biloko na uta na famille na biso déjà papa na nga na mama na nga ba éduquanga ki faut za la beau faut za la beau yango mon éducation faut aux na famille batu balobaka ba éducation to soka na famille to na so raté na famille aux une église aux raté na musala to ça erreur éducation est de base et ta na famille papa au raté na famille famille ba ndenge ba opesela yo na église et ndenge ba opesela na tata na mama noti alors nga na ba éducation mo na zuwa na famille na nga ya mo na okola nango je suis un peu différente o lukanga na otonga kozwanga te o lukanga na kofinga o lukanga na rancune nani na théâtre otombola musapina lobiki na mela rancune azade soko kute na mutu alobi na okenda na mela na solisaka ete ba résilandela ngo bien au moins ke yende mutu aza problème nanga lo beti na yebi nanga utango te na yebi ngote ntoko nani yo na belle vie bo sera bien pourquoi pas tout sera très bien bona ba film match autre point te wana faut tourner kasinga na yebande ngaza pomna batuté na wali somo ebeta manager ke totika bakombo batu papa totika mutu na ezeka papa question totika bakombo batu so la kitoko te et ça la bien te au moins ba rancune oyo ba
ba polémique oyo eza monde yo bongani bombanda mais tu vois il paraît bosala bombanda na il paraît-il nga na sala bombanda na Bellevue on dirait ngai Amelia il paraît nayebi lisolo obeta te na bututu na boy nayebi yo ozokamwa nzambela ngai oh ki bombanda nino boza rappela bambanda imaginaire yo mokolo nzoto yebi te ke mutu mwana azaka mbanda nanga na mobali nini mobali nini ebi yo oyebi ti kei nango mpe bato bayokaki non il y a un problème mobali nini encore yo po yebi nango te inetina évoluer nayebi nanga lisolo yango kutu te don nakamoi nayebi nanga mpe ekosala mpe mwa mpasi namoni toza mpe tango bimisango ntina tosisaka émission mais nana amela yo obanga mpena makambo parce que toyoka iparaitil babenga oyo kote pa ya collègue moko mpe ya théâtre agangela yo na nkombo na ye kotanga nkombo na nga te ofanda mpena timide okoka oloba te obangaka mpona respect ya yaya toyebi mpe te bato mosusu mpe balinga moki yaya te nakileki te na télévision toyebi te bangaka etanke collègue okoma napesi mama Pira Nzangani mama Pira Nzangani famille Nzangani mobimba napesi bino mbote mpo baza bale vrai Abakouk famille Nzangani mama Pira Nzangani tobengaki mama Pierrette Nzangani Mifi Nzangani Cordine Nzangani Pauline Nzangani Gisèle Nzangani de famille Nzangani napesi bino mbote par rapport à question au lobby yango na résolu na bwaka grande sœur nanga ma Pierrette Nzangani na vie il faut banga makambo en réalité na vie il faut banga ba problème parce que oza moto banga ba problème te nous allons tout le temps na pression makala parce que nga façon na vivre kana linga na vivre na liberté alors na linga ba problème te eza makambo sous moni pena moto yo anga lukelo problème il faut éviter éviter ango makambo lobi wana bon c'est vrai ndeko abengaki alobaki akokai koloba na boyi kopesa yango mwa gaz moko boye na boyaki mpona eloko ti abeti yango boye mpo ayebi ke na osala yango boye na oya nango na réseaux sociaux na otya natalaki yango na miso ndenge abengelaki yo ezalaki mpenza okomprenaki tant que mokolo tant que sage barési toza mikolo nga na mwa moke te nga na mokolo maman en plus na mama ya mwana ya 26 ans wow ma fille a 26 ans wow des fois blo mosusu ntango ozolinga osala raisonner ke na mwana eza respecté nga okoya mpenza ochenga tala mosapi na boye ochenga boye na otala yo natali aussi so baluki okende parce que na bi français lobi on répond les imbéciles par ici nalobani eloko te conscience na yo moko moto nayaki na tie boye aréagir te ngolakisani obiki elobelo ma bibele yango des fois makambo mosusu natala nanga na miso à l'époque makambo te ebimaki yango ezangisaki nga filme pas mamsi la film à la justice de Dieu c'est film il y a liboso ngala jouer na SB nake masomi bale misato à partir eloko wana nako comprendre que si la bisalo alinga ba problème te po ezalaki makambo ezalaki soki ezalaki na kende ko jouer na SB banga baloba omoni donc yene mutatina na rabat ba finga rabato comment likambo esalami boye ya benga ke ko jouer na SB si la zaye mukola comprenant que eloko wana habité amila zela on peut pas ça nini elika yango des fois to finga rabe bato to finga mutu to finga pe mutu emso yebi na mutu ngoti to yebi ye mais au fingi kaka pona sepelisa monoko par rapport on débat traitera sila azabo minga na yoko mona ona makambo oyo lobia te azabo mutu mais olobela yosila ngo mabe to ndeni elo ni elika nga boyi na ko tanga bakombo bato yindo tangi kombo mutu na répondre eloko te calme nanga bongo ya tombo ya telefone alobelo na asalaki posa na motema na ye asali na posa motema nga na ye kobeta na masolo wana te ngana yoka eza déjà le passé non des fois to limbisaka mutu akoya fingi alobi n'importe quoi papa otali kobinga nzambe limbisa ye même si eloko asali ayebi mais yo oza mutu akimi ya mutu mosu alinga bongo te yo moko olobi eza po alobaka mpena makasi
Enge bonga te banga batanga ndenge kota réseaux sociaux biso pe tonga to fandela onka to lobela. Eloko wana oyebi ke basemu tobenganga amelanga bikomeka. Écoute kuna braza. Et matanga déjà attention nanga na lobeka demo. Te toluka to chaka kimia. Olobela ka nini nango? Naloba eloko te. Oya tomboka bon. To chaka kimia. Toluka kimia. Place makeli ezali. Nalobe kotanga kuna ata. Ala na yoka. Biso to pata kindo kya bututi. Non, tolingaka bayini na biso. Tolingaka bayini. Oyebi ke o pena linganga. Non, yaza moyini na o. Te na bito lingaka bayini na biso. Oyebi pena OM de fois lingaka o te melingai. Bon, nga pena na tchaka makambo na motema te, ce qui est passé c'est déjà passé mais ça langa passe. Passionnant parce que tu parlais de SB. Non, ils avaient qu'on a parlé sur SBT. Ils avaient qu'on a ça qui analyse. Ouais. Bablo mususu to ya kana. Mais on ne pas bagangelo le quoi moi muke bon. Eza problème te. Eza problème te. Mikiti sanza mbeka mutatombola. C'est pas grave. Mais sora yo. Ça langa passe. Naza hypocrite te pe naza hypocrite te. Na lobi vérité et soin ça langa passe. A déborder langage. Et ça langa passe. Mais bon. Oui, les kaki, na évolué na la peine à souci après bon. Vous partagez un peu un collègue mon quoi? Oui. Moi je le connais. So na ki oui ba théâtre ni bazarati. Fimo ya théâtre oyo yebi. Ya moto et bon matin. Laisse tomber. Ta obo mati minya. Sko na mayele nanga na sagesse nanga. O nzamba pesanga na boya ki ko pesa ngaka kaka espace. Pour nous dire que chango na réseaux sociaux. Oh ouais. Ah yosi. Lola ndongo koma ngo ya nini? Oh chango na réseaux sociaux. Donc makamba baga ya mezo bo chango na réseau enregistrer nga chango na réseau. Mais na sala ki angote. Ah menga na za na ngonga no chango kasi. La sa te ko chango pété. Ko chango te non ça se crée toujours des problèmes pour ka moto. Et kufa. To luka to za na bo monko to za na bolingo to sanga to zonga sa théâtre na biso ya kala. Que théâtre à l'élo, ce n'est pas on est allé au ngate on a pu voir bien que Amélia pour nga ba tomba téléphone ça ba jeune pas ngate mais Barési il n'est pas dit que ceux qui n'a linga ba problème té ndo ayuma non naza yuma té ce pe na bitumba to bunda oh na koso na pe oyebo loba bon na baba na loba té na evitaka nanga nde makambo eleki mutupe baby ya toke na okabo ba moniki nana Amélia po Amélia ezala moi douceur po ezala bato ebele na yebi makambo baloba Amélia za yuma voilà baloba traitanga ba monionso oui chance Amélia za yuma Amélia na kuta lobaka na ete Amélia na kutu yi na seka ngai bon ba yebi na ba Amélia ngote mais soko oye pende na senti pende ke oye pour eloko ekwa na sete toke non kabo mais naza yumate ya oyoki Amélia pas yumate ko bandela suste naka fimondi na lingala ndé ba problème ti ko bandela suste vraiment nani yango papa to te so nanga voilà nana Amélia tozana yo mais lelo depuis nana Amélia TV ya o comment on peut amoko pour boire mo analyse car une façon ka ya mataka chaîne mata. Mais pourquoi ça a choisi si la bisalo bande coupé basé belé ya musala bon déjà belle vie parce que déjà moi il y a bombardement to yo casser ces là bon et aussi oui que ça problématique semble oza problématique ngai o lukani to lingi nini Barési maman chérie on t'a invité na binu bazaka l'aise na choma la l'aise limbisaka kasi pardon na retirango pardon ça boy ni aspirer. Pardon. Pardon. Aspirer, non. Voilà, l'état, c'est Azoranon. Je dis un grand merci à Madame Rokia Kamara. Gros bisous à toi. Une petite soeur propre et à Madame Alima Kamara, mère boss. Bisous également à toutes les personnes qui m'aiment. Merci également à Mimi Ndoumé, à Mimi, Madame Christelle Olina et à Papa Pedro. Gros bisous à vous. Et coucou comme ça à tous les avacoups du monde. Queen Ace, ça fait très longtemps. 1000 visas, patron 1000 visas, big salutations à toi. Et depuis peut-être ça là, choix on a l'obéla peut-être
SPO aza pe collègue na yo et on dirait même là on peut moi ba nuit moi ba problème on sait pas ba tout ça ba contre molema ngai na yaka koloba vérité oui nalinga lokuta te c'est comme si on dirait vérité pas na biso ba congolais eza lokola kofinga bato ngai ntango nakomi kotia biloko ya mams na chaîne nanga elukilanga ba problème bata théâtre bayinanga bata théâtre ba pourquoi na changer téléphone so na ina téléphone nazalaki nango na temps wana na nga na bomba ba voice wana ata na olexa na télé te mais oyoki soka ayoka pe mingonga bato wana pe oyebi bango mosusu kuta loba na ngai yoka ntinde ko molobela sila bongo sila obenga una film mindeko na nga musala théâtre nga na lobi nga na olobela sila po te abenga nga tanga na film te babiloko ne kuna chaka ngo ezaki à l'époque azaki na Suisse bazali na Aisha Koko Aisha mtando tindilanga omona zuna tina chaîne amela okomi kolobela sila te toyoka na bien nga lobela sila te na soutenaka sila voilà na soutenaka ye parce que aza ndeko na nga aza ennemi na nga te c'est ma sœur nde tozalaka na bafamille nga aza baleki na nga baleki na nga nde baza wana nalingaka bango nyonso mais eza na moko nalinga ye makasi mwana ntuka na biso nalingaki tellement mais n'est pas dit que soki nalingi mwana ntuka na biso elakisi ke baoyo mosusu nayini bango te nga na kowina bandeko na nga théâtre te mais au moins bandeko na nga théâtre bayinanga ntango nakomolobela mams ntango nakomosoutenir ye basi pe mbali bazaka bandeko na ya mwasi eza mobali baka bandeko na nga mosuku akangisanga ennemi to bando osola biso bien na matanga Janit na echechere na mapenda kara na mituni nasali nini po esprit penza wana ezalaki teke akokangaka na mpona yango karako mosuku natindelanga message voice kotindelanga su balie nango te je n'en ai pas besoin barezi oyebi monde ya théâtre oyo eza na kimotema mabe moko nayebi te mais tochange tozongisa yesu na mitema nga ndeko na bino boyinanga mpo ya nini silango asala bango nini na mitunaka mpo naye komona changement total mpo ezalaki nango bongo te mituna komotia biloko ya mamsi bamongo bato bandi oyinanga eyokasi non tosoutenir moninga osala mosala kitoko mosala bien ezaki non mosala mpena bo akobimata libanda mboka mpona kotombolaka mboka na biso Congo à partir na ye navanda na ndako natala eloko bakenda kosala na Lubumbashi je crois natala mams nga binono mwa monso wana talent anatala mosala ezali esalanga bien nga sepela na bozwa motu nasepelaka na avancement motu to moto azokende nga esalanga bien soko pourquoi pas na ye na bandolobela ye et pourquoi bato bayinanga mpona komolobela kosoutenir sila c'est que il y a quelque chose mosusu pendako ngai ya milie bon toute vérité n'est pas bonne à dire mais esalanga mpasi namona mpe ke tolinganaka te mpe tolingani te ya solo mais bato belango mpe balingaka sila te mikolo ozotala mpe nde baoyo osenga bapardon omilobela nini personnellement en fait pardon eza mabe te so moto aye kosenga moto pardon eza bien ti asengi pardon mpo ase sentir ke nasalaki moto oyo mabe nalezaki na likambo boye yango esalaki na ye nasenga pardon nga namoni eza une bonne chose eza bien mpe baoyo bazali so bamoni ke basalaki ndeko mabe c'est le moment yango basenga pardon eza mabe te mais sikoyo pourquoi tosalaka mabe mpo oya osenga pardon pourquoi mpo toza famille pourquoi koblesse ndeko na yo moi je trouve ça c'est la bassesse c'est la bassesse po ntango oyo osenga mpe pardon barésine toza boye comme exemple na fingi yo osepeli na mafinga na fingi yo te nayebi te eloko nini etindinga na finga nayeka na fingi na ngai yo me yebaki na blesse yo lelo na yesusu nasengi yo pardon olimbisanga ça n'engage que toi mais yebaki likambo oyo nga na fingi yo barési obosa nango
Yo bala ba kolimbisa eza ko bossa le kambuti. Ndeko asengi pardon, c'est bien, même l'eau la paix c'est parce que pardon c'est une puissance qui libère. Et libérer peut-être un marambo o yemo ko ebaki asalaki. Mais ezalate balimbisi ofingi susu, ofingi non, là ce n'est pas bien. Mais ce banana mais toi la mino pas ofinga, parce que to finga à tes points. C'est bon le gars va te béder, monsieur dans l'esprit, un charisme. Bon. Nanga jibé attention ça va. Nanga maman chérie. Glycémie. Ah c'est bon, cholestérol. Mikona baka leza bako totombola maboko likolo mikolo ga yango. Ba c'est peut-être ba mono na film pile ou Ba face. c'est pété. Que bato bando Kasi ye mutu alobaka na nga lobi yakani si la obenga kasi azoki réponse déjà bongo na obenga soki na lobani omoni si la benga te no lobate pe si la bia bando bengo penza ka na cause sus eza problème oza na te ba film kuna te nazanga te naza na Melia na bande kosala nga pe ba film te to mamsa na benga nga te ba rési est na longo ya Melia nazaka Amelia na changer te na la takalanga bien na futaka ndako nanga bien je suis comme je suis mais au moins faut sa reconnaissante ndeko nanga bengi nga na sa musala quand même bato ba sepeli bato ba moninga ba monanga kala nga zaka ingratitude asayelanga nini fime nya malonga benga te non ton moninga pesio quand même lipa faut kumisa nzambe mbongo kutu bafutanga na longola moi une partie na pesa dîme nga za bonga sa ba on est mutoki na ngati na bi anzambe kanisa moi so abenga kinga na filme moi ndamba pesi nga yango na pesi dîme nanga pesa musala mbala sima na bike akobenga mais na forcer était que benga ka Amelia te soki esengi Amelia azonga na filme gloire à Dieu eza bon. Mon père peut-être la meilleure na yo ba sepeli ba tout vraiment na lek no best et puis mutema maba ya na Teresia ta ninga suki na biso ba kaka na koya na privé na TV mais epesi makambo ça va makasi epesi vraiment même si la bisalo merci vraiment dans les candidatures qui robenga ngana participer abi collègue non. Chers collègues. Mais na mona ki simplicité katina ye. Aza lolendo te, aza orgueilleuse te. Akute na scène on jouer mams bonjour. Ko benga mams te benga mama. Benga collègue na yo. Kabi otosiki ku mams. Mams ezaka lango eza loko andeti mama. Voilà. Mais bon mutu mutaka ndenge na ye. Chers collègues, chers collègues. Et puis, makambaloba nanga na tournage, na comme na résultat nango na cadeau apesaka Jérémy. OK. Donc, question na mona de non bandetini. Question na mona, question na nga. On a zalana na tournage, réponse nango et pas Jérémy. Na mona te moi c'est la servante de l'Éternel. Ayebinza po muto ayebinza mbete. Makama loba na tournage a loba onte. Donc nzamba pambola ya bakseleka mikolo awumela. Mais yo pour bakse su binemi nde ba mona ndo jouer kuna. Papa minemi nanga nzamba s'en charger na bango nga zana na comme na mutu te yo so luke nemi nanga ti na ngo bande ti ngo 600 au moins na nga nzia na ote. Voilà. Donc merci beaucoup Nana Amelia, toi qui est lentement et sûrement vers la fin. Et ça la bien beau sentir que Nana Amelia rôle ba qui te repose pour 4 émissions te a recevoir bien. Bonsoir bien à Karine Pala. Très bien, on a été invité na karaoké. Na karaoké. Invité ngai. Yo marade. Te na ngongo wa. Na ba te même pas pour ba maman ka bon pet. Te nga zana na karaoké te na po yemba te mais au moins à reconnaître qui ndeko na yeke Nana Amelia moko a existaka. Atindele nga invitation, j'étais là et les cas qui très kitoko vraiment très bien. Très bien. Mais ce peu ba classe na 4e édition pour y me croyer. Non ko kalante. Non ko kate. Non ko kate. Nga bena mo yembe. Non ko kate na lobi likambo na yebi ke na ko kalante. Gabriel za mo te ma yemba ka boy. Ba résimu tout temps na ndenge na ye. Nga ko ka pour fait naza artiste mais na mitu na naza artiste na ya ndenge nini. Na ko ka
Chaud. nakoka yango te nakoka te koyemba mpe nakoka na yango te donc c'est nana mela tokoclasse mpe parmi bafille douce nana mela la douce ndenge seno moto aomonela nga nde place akoklasse nga mayo bongo momona oza kota douceur naninga douceur makasi naninga brutalité te même na bolingo même na vie normale na nyonso nalingaka bon nalinga douceur makasi nalinga yango makasi voilà même na kojouer mon exemple mon rôle mimi akabonga jouaka nga akokala nga moto soki esengi rôle ke naswana na oswana mais dans sens que agitation wana te ngai te nga nakoka te moto aza na don na ye moi côté fort na ye yo soki na douceur na bolingo wana okuei makasi oka baparole ebima na monobi eya mwa mwasi atanga wapi ta courant te bon bébé je t'aime barési olingo bibimisa nga boye nini yango na boyi boy papa maman chérie ayebi te c'est les connaisseurs qui connaissent quand on connaît quand on connaît pas il y a pas match il y a pas photo attention c'est bon glycémie ça va nana mela moyo maman chérie ngai vraiment barési nalingaka tozala na bomoko na théâtre malgré toseka mais esalaka nga mpasi na théâtre ya lelo tokóma na mafinga omona mpe moto azofinga et puis collègue net pour cher collègue ndeko cher collègue ofingi cher collègue mosusu ce n'est pas bien eza kitoko te net obi oyokaka mpasi na mafinga moto mosusu mais oyoki na bafingi moto mosusu oyoki mpasi bongo soki okolo likambo ye moko ayoka ndenge nini oyebi nasala émission moko boye ndeko ya théâtre nabeti yango mpasi tosola yango mpe na ibutu nasali na nga émission basérie nana et Thérèse bazali na baguerre mona ibutu nga nasali na nga émission so otali baanalyse na nga mingi nasalaka na Amélie officiel TV ezalaka baconseil et puis naloba yango nazalaka divisé pour mieux régner te naza genre bafille oyo napesi elongi mbote natongi mokongo te nga aza bongo te ndenge omona moto na elongi ndenge nga aza bongo te nasali analyse na nga ka lezaka na beibutu naza yaya na yo botika biloko wana ce n'est pas bien c'est la famille papa nayebi so na ba 0 naka ibutu atindeli nga voice ofinga ngai asinda voice mo ya bien te ngai papa ibutu kosilika te kota na chaîne na nga otala après olekuta kota nazwi na kati kaka place oyo nalobai kombo na ye natindeli to natindeli na nga Amélie bata théâtre oyo bata théâtre batindeli nga yango ti faire quoi tobetango lisono na tournage toseki na biso ayi bata théâtre oyo baloka bandoki bazanaka mpo badivise siko moto atindelaki ye yango ezaka moto tosololaka na ye awa naloba na nga mabe te yo mona okaka mpasi na mosala nga nasalaka na carrière ebele oyo nga nasali na monde ya théâtre oyo ata lelo mwana na nga lobi osala théâtre nga na oboya na olinga te barési nga osala sentiment te noboya mwana na nga ozwa nini kuna loba peut-être kala mwana na nga alinga asala théâtre na olinga mais ya siko na oboya na nga parce que biso mo tokoma biso baéducateur ya mafinga mwana na nga éducation nyonso na théâtre mais eza mosala moko kitoko eza mosala moko ya bien mosala oyo ekomisanga lelo ce que je suis aujourd'hui à partir ya mosala oyo mais makambo eza siko na kati ya mosala yango nde eza mabe mpo tolingani te toza na bomoko te toza na bolingo te na théâtre c'est l'hypocrisie likolo nango c'est la haine ya makasi papa tika bahypocrite boza makasi na mosala oyo yango yango nazaka opesa elongi mbote na mokongo batongi yo eza makasi na théâtre boyebi yango boseki mpena ti mino asuki emonani après opesika mokongo okomi kuta ata ndako te déjà baonia to yo mpoza na meilleur ami na théâtre aza na ye te toza bacollègue ma mosasa alobaki ti toza bacollègue oza mpe na meilleur collègue na te meilleur collègue aza te meilleur collègue na ngai ezaka nzambe ye nde mpenza associé na nga makambo na nga nyonso nayaka nango epa na ye mpo so na bilelo nazala na meilleur collègue na théâtre papa tika na fanda na ngai oyebi na ndako na ngai nalingaka mabata théâtre te nalingaka yango su te
nalinga ngote po kamuna mona ngasa na kifimu abiloba loba barezitika moto bazali ngala ba mukona koloba mena oloba te ikufika mtu ikufaka bongo ya pomte mote mande sanduku Gabuya yazani motema moto likamwa so ezaki gabi betelanga jamais oui obetelanga oba serimo bandoti ke bango ba tourner pano ba serimo lo tourner kuna beau marché bata théâtre omona ngana obetela bino émission na obetela lisolo ngo nga bomba te bomba na bomba ce n'est pas bien et amakambo susu omoni obengi ndeko bosololi kobimisa makambo eloka peka aussi sa valeur ya moninga c'est pas bien ya moka nazwa décision na bitela ndako na nga non parce que ndako na nga eza sacré naninga na nga te nga des fois naza motu namai na makila kobima mpe nake place moko boye na bimi nasali oyo nakokosala mais nasalaka yango te eya te mpo nazangi makoki nasala mpona dignité na nga barezinga bar na oke te nga boîte eza monde na nga te wapi susu omela masanga opesi nga kutu nini mai donc nana vie moko oyo bata théâtre mingi bazaka nango te voilà yango na mpo se retrouver pas trop na babêtise donc bata théâtre baza nango mpenza te mais bon ezaka mpasi nzambe asunga biso mpo mosala théâtre na toloba eza kitoko mo mosala théâtre ya goût ya goût surtout oza barelation ebele ozonga mpona théâtre eza gunga mpasi ozaki ameli ya théâtre te mais te so nangi nana parce que comme nanga nom nanga c'est Amélia nom propre c'est Amélia prénom c'est Nana poste nom c'est Louté koso nazalaki nana a place mosusu mpe nanga nakota te alors lokola na théâtre naza Amélia nde nazomona baopportunité ebele alors bavie privée na biso nakoya nango te baresi etala kutu boye te mais oyaka chez moi à la maison fio aza posé fio ça va donc ça va penza pasi eza makasi na théâtre nde koyina eza makasi tolingani te tona mpenza so vérité baresi kosala erreur te tolingani te bapoison mpe tilele continua mwana nayebi te mpona namona nanga moto ateyaka kofala poison te oyo batielaki poison moto ateyaka wana namona te mais elo nayebi kaka ke haine motema mabe moto ayini yo kaka mpo oza kitoko alingi yo te kaka pamba bo surtout mpozala na victime ya kitoko nao nga nzambe moto akelanga te ozokola okolaka na bote nao bamosu esa amili obebaka te mpo ansekre ezani naoyeba ndeni komibata ya malamu ntango mosusu mibali ebele te barezi mwasi ya mobali moko kasi mibali mpe basi ebebisaka bango ye solo mibali ebele ok ma mobali mpe so mpoza na basi ebele okobeba tu as wanga te nde na ogarde yo ezaka mwasi moko mobali ya mwasi moko ok donc olingi obala barezi na 2025 amen gloire à Dieu je suis invité alors obligé yo zanga mama chérie yo kona bamariage mpe ebele mpo yaka no mpe te ya baningano bakomene babebisako te non barezi babengisa na bango nga boboya nde koya toni bon eza koboya moninga bali babaso moninga bali fo sepeli ndeti mariage ya domaze batiaki nga batiaki nga kanipaatiaki nga mais nanda oyoka libumu pasi nana problème balevierotala mpenza domaze petakokoka mpe mabe ameli ayeti po asolisa bato ebele bayaki bafete en tout cas lokote mabe elamba te moto ezangaki voilà mais na biso nayoka libumu na pomba levire moto abela levire ayebi nde salaka nakoka te ngai bon ekufeli te ata la prochaine nakendaka na ngai ya nzao abalaki batiaki ngai nakendaki so otie ngai na liste na oya na ngai nazangi $20 ya otia contribution ti otiaka te mais mosusu batie na yo te yo oluka oyeba pourkui otie ngai te non wana kobenga ngo na makasi so ngai alingaka babenga ngai nalingaka te babengisa dans une valeur. Maman chérie, quand même. Dans une valeur. Merci beaucoup, Nana Amélia. Nous sommes arrivés à la fin. Je ne sais pas quel est votre mot de la fin. Il y a émission à l'élo, mais vite fait, caca. Tu dirais la moi, c'est vrai ou faux, vrai, faux, vrai. Je suis là. Vrai ou faux, Nana Amélia Lélé?
Eh, Barésina, si on répondait que déjà question, Anna. Répondez que Vrai ou faux? Faut te oui, que réponse c'est Vrai papa. ou faux, nana mais le rata libala no mo ya kitoko pour un artiste comédien moko. Eh, libala. Mobile mo ya penza bala yo. N'importe. À l'époque. Bon, on a baladé pour l'artiste comédien. Ah, n'importe. On a pas faux vrai pour n'importe. Mais moi signe surtout ezaka rêve na ye abala non non moi moi botenga linga libala te ah c'est koza moi cité faut luka comme moto bengela yo mais ce que lelo nzamba pinanga amela tono yeko ke pozaka likambo ton obala pourquoi pas non bala mais oh yo yebi libala te libala ezelengi bazana kati bazobima te bato baza na kati ya libala baobima bayebi le pourquoi bazobima po emso oyo azomona na kati ya libala yo oza libanda oyebi te tokokondane mpe bango te mais au moins libala eza eloko moko ezaka bénédiction parce que na vie ya moto eza libala kobota voyage eza biloko misato wana o diable apenda bomisaka soki oyebisanga na boya libala wana ya bénédiction ti libala epesami na moto nyonso te so te libanda basa kitoko baotula sikoyo ebisanga baotula ya mabende bana bandako non boya libala pourquoi donc réponse que tokote na yebi te faut naname naza mbanda belge Sarah Nginamao pela motema ya Eric Nginamao tika biloko wana barezi bolinga polémique non Sarah Nginamao pela motema Eric Mpela na kati ya Italie merci beaucoup na barezi ndoko passant qui pensait toujours ya kobenganga na kei na ope salinga bien merci na bato nyonso surtout batali émission soki na lezaki bino na lobi mabe bolimbisi nazaka ya bino na mikitisaka toujours nalingaka moi mapeka likolo te saka bien te babi mikitisa nzamba otombola na pesi mbote na ba copine nanga ba toutes mes abonnés bon on surtout alinga s'abonner pe na chaîne nanga Nana Amélia officielle comme chaîne nanga Nana Amélia officielle et ça nga bien famille Nzangani mobimba baza baliza ba famille Nzangani mota bon makasi nga pe na kota na liste famille Nzangani mota la pe ba photo na mama na bango susu aza baku donc la famille mobimba mama nda ku place ba tona OK bon on sorti baza les abakouk ma pire azala kutu non ayi auti poto ayi amina pourquoi j'aurais la SBT nga naza moto SB mona te saké bien kala bato ba mona nga na SB na biso niveau bapel babenganga amina kalos de ki wapi non et ça l'a plaisir vraiment en tout famille nzanga na pesi bino mbote ma pire bakana mo malewa moko tulia kuna ya basomo mama nakufaka mama malewa akufaki mama mari pe asona vraiment ça l'a bien ta tulia ma des moko na fou souka là je salue ma fille Jemima Amélia nzamba pambola yo nzamba consoler motema na on ko perdre papa na ye papa moi nanga kufaki donc désolé vraiment c'est dur na bi que ça passe mais bon ya za pays ni Canada papa naninga koloba makambo kuta mwana na raté tika là c'est ma vie non faut le peut-être au coup tellement après c'est pour ça ni moi j'ai mon jamais la fiancée na ye oui na yebi bon gai na c'est bomba comme ça maman fiancée moi la c'est l'image t'avais dit voilà nous balandi biso merci merci à ma copine Brigitte Fontaille motema dino lukulula et pourquoi pas ma petite sœur Nana Lumana benanga ya Nana soko leki kapa barezi il faut boire kanga na linga ka barezi makasi oh là là Nana Lumana nga pe na lela yo ya mabe Nana Lumana biso à toi papa Eric Mokwe soma solo wana maison Ephraim vraiment mon boss c'est papa Eric Mokwe soma solo maison Ephraim sous un besoin ba rideau kitoko ndeti ba rideau folongola papa nataka papa Ephraim ba rideau folongola pour ça cheka ba rideau maison Ephraim na ndako ndako échanger wow papa Eric Mokweso Masolo papa Eric Mokweso Masolo na ba rideau nani suskuna
kuna nyonso ezali totekaka bacoussin bacouvre-lit donc oyo etali chambre nyonso totekaka na prix moko abordable. Papa Ephraim, Papa Eric Mukweso Masolo. Papa Eric Mukweso Masolo donc ngai na comme na kana maison Ephraim. Promotion félé mais na yo zaka bilo nyonso na changer garder linge, garder robe, garder nyonso. Vraiment. Na ba rideau donc voilà. Et comme là Papa, quand on est au sein émission à Otala, bisous la maison Ephraim donc voilà. Et Nana Melia, na mission chrétien, quel est ton mission préférée? Pasteur Moïse Bié. La réserve de l'Éternel. On a la moment la biso. Na musicien mondial Olinganani. Papa chéri, mon topamba, l'homme qui a mis l'eau dans Coco. JB Piana. Mon topamba, il n'y a rien en face, c'est maïs. Attention, ça va. Ah, donc, on a ces peu là. Mon fanatique a benga maman chérie, atala rana mais ah, t'es venu aux a respect. Il y a papa chéri. Il y a on va on soit bien maman chérie et Fanda c'est presque tout le monde c'est presque tout le monde qui m'appelle maman chérie et ça l'a bien. Voilà, merci beaucoup Nana Melia, c'est un réel plaisir. Merci. On partager pendant ma maman mona yo na silika yo ngabi maman chérie que on les place nous habiter Barési mutuna mutaka na munaye mais na sentir que ça va penza. En tout cas, papa, voilà. Et surtout quand on a rideau la maison Ephraim. On a déjà aussi. Moi, on a maison là, la musique. C'est trop luxe. Ok. Tous on a Willery. Tous on a Willery qui a permis d'avoir. Victoire. Ok. Tous on a commerce. La commerce, peut être dans la galerie du Grand Marché. On a mon abarido qui tourne pas là. Eh, on a blague. On a ce abarido. On a m'dek nangati. Oh là là. On a m'dek nangati. Ah, Papa Eric. Mais on a pris à mon pied. Aux hubles quoi bien. La qualité. En tout cas. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup Nana Melia. Merci en beaucoup. Tout cas, merci à tous les abakouk. Boyambagi Nana Melia Boussepel Naye et donc, merci à tout le monde. Quant à moi, je vous dis, portez-vous bien et restez connectés sur nos antennes. Et bonne suite de programme. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Martinez. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Bye bye. Bye bye. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Mama yasikeye. Ah, désormais na Kinshasa restauré za moko. Boss Blaise Silou na madame la Sédoise basaleli bino mo bange na restaurant basaleli ba congolais ya diaspora, ba congolais ya RDC Kinshasa. Vous en avez besoin au lia 100% bio, cuisine congolaise. Kobunga te kotatabana te, adresse c'est moko. Restaurant La Sédoise. La Sédoise bozo tunanga eza wapi tonton eza wapi pour la kolia bio. Nazala besoin d'alia ngando, nazala besoin d'alia pondu, nazala besoin d'alia madesu, nazala besoin d'alia nyamazamba. Ozala besoin d'alia mosaka, ozala besoin d'alia ndunda, ozala besoin melelo kwa malili, ozala besoin beta billard, ozala besoin otala match etika ya calme ya kitoko. La Sédoise ezawana na limité 7e rue résidentielle. Yoka adresse Yomutolinga Ubunga. Limité 7e rue résidentielle. Au Tunikara Avenue Vénus. Numéro 30. Au Romona, La Sédoise et Zawana. Planion Soza a besoin au Kolia. Et puis, sauce bolognaise pesadi. Yemoko.
Maman Wabila Sédoise, la patronne à Yemoko Namakusa. Venez manger bio, venez manger bio. Olingi, Oya Kolia bio, Oza Libanda Mboka, Oye pendant ma séjour na yo, Kohésité, Yaka na restaurant, la Sédoise. Bozo mona ngamonde na zolia awa na Sabino, neti musapie katana, Sukana ndunda ya mabaku, ndunda bachangu ba. Donc, je répète l'adresse, limité 7e rue résidentielle, référence à Kin Marché, avenue Zanasima Kin Marché, Vénus. Dans ce comme quand on a limité 7e rue résidentielle, au tout cas avenue Vénus numéro 30, au monde à restaurant la Sédoise, au Kobeta Billard, au Romelelo Kamalili, ambiance à gogo, au lié bio, au Melipe bio, au Silicipe bio, place pour à repos, Ezali, salon veille, Pinabiso Ezali. On lit au paiement, on met la moi whisky, on met la moi champagne, on met la chicha. Donc, au cause à la laisse, venez nombreux, mangez bio, 100% cuisine congolaise, mangez bio chez la Sédoise. Bisous, ngala kerolia, na tonda pendana vim salibumu. Boya ebele kolia, kotonda, 100% bio. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, makambo mbongo sala ngo awa. Nada, agence ya transfert na nzela. Ce n'est pas possible. Nada, mwenye mwenye fimbo. Napesi awa. Opiso tsumu na pata telefone. Biso ba biso ngo na ntila. Kangamba yeo timenena mbongo ya mwasi. Yena manende ko bele ko ya bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert ya mbongo. Totiki lango FBT misalande kazinjo. Koko che azui soki pe kuna bache tozui baso akaka. On sait jamais. Ya mami toki. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectueuses. Dans la poto, dans la perruque à Kitoko, na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Trocha numéro on a na scène na olo babonde de olo ça ma perruque on a bomona ba sorte nion sur ma perruque à Kitoko ba coupe ya milai Vanessa Airwig azawana na primoko abordable pour so ma perruque na yo rocha robima chic robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, au sol à canim pour atteindre la uniforme. Donc, n'a pas like Sabino, Oyo, et ma futa, ou n'a salaka, et telisaka, et ça pour teint clair, bagam, différents, et ça caramel, métis, chocolat, pour maintenir caca, ba crème yama beaucoup ezali, ba crème yaba lèvres rose ezali. Donc, n'hésitez pas à contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt.